Amigo hivi mama nalika mama bominga mama toka na bongote mama singa bloto teka mama bominga Milai, patela pasi na kapazi na ngai. Milai sa. Obaki ndoko ya Kongo. Nani ngana ngisi Kongo te na osana ke poto. Poto mondeli wa. Nani mate. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu es bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eye. La voix du peuple, avec Vincent Chilouise, ils allaient dans l'émission de la presse. Bonsoir, chers internautes, il y a la voix du peuple. Tout le monde a sangwa mawa. Oui, comme le biso na kati à Kinshasa. Et pas le biso d'artiste comédien. Il y a un biso maman Mireille Koutima. Ou tout côté biso depuis la 3h du matin. Ils ont à Luanda. Donc jusqu'à présent, nous avons vraiment une nouvelle publicité. Famille ils ont reconnaître qu'il y a banda obela. Azaki maladie, azaki crise. Et après crise wana azaki une affaire d'une semaine. S'il vous plaît. Na hôpital jusqu'à ce que aïti kabiso. Donc de tozawa, tozana mawa. Azali bongo tata mwasi nanga, maman Mireille. Af mugondo peu à bengi donc excusez. Allô papa. Allô Dadi. Papa bonjour. Ça va? Ça va bien. Toza la nouvelle ndeko na so no toza kuta en direct awa na chaîne ya Vincent il y a la voix du peuple. Toza biso nyonso na tio en direct donc toza wa donc toza boye tout le monde se pose des questions awa ezalaki nini po biso tout oyebi kazo babane obela te. Moi toza une nouvelle qui a belaki akota ko hôpital mabima ki na ye. Comme yo za kinini po se biso ba nouvelle akuna ya cause na ye. Ya liwana ye. Bon, abelaki oui abimaki na yepe hôpital banini akoma ine pe bien mais ayako sala sikoyo ayako sala réussite ezaki nini ezaki tension na sucre. OK. Donc la tension na sucre donc nenga pikaki crise wana alaye na koma pena donc azoye basusu bato te na yako sala AVC. Et quand nangana lo baké biso no stoyo kike babi maman belaki asaki AVC donc ezaliwa tozaka makasi to milengele biso ba to tikali eza passe mais si to une nouvelle ya makamde ni komeli donc voilà
Une heure déjà pour faire qui, donc c'est regrettable. Mais il paraît que tu as eu l'acquittation. Oui, bien sûr, l'acquittation, mais il y a des musique. Et puis, il y a des artistes qui sont à Koufi, au Pesaka. Par exemple, il y a des gens qui sont à Koufi. Et puis, si on a vu qu'il y a l'acquittation, et ça maladie, il y a non, tu as vu qu'il y a l'acquittation. Oh, tu as vu qu'il y a l'acquittation. Ah, tu as vu. Ah, tu as na Kasavu, tu as na Sandoa Luchi, na Kasavu. Sandoa l'entrante. Na pour de chasse, oui. En diagonale, na pour de chasse. Donc, bataki vraiment en diagonale. Une jeune fille pembe na biso, aza mwana ye. Mwana na ye, aza kuna na sima. Oh, bofotaki azaki na suka kuna ndole la suka eza ndambo. Mwana ye. Kaka ye moko ye. Aza kaka ye wana. Mwana ne déjà connu déjà. Akolisi déjà mwana. Azoko ko supporter choc te. Azoko ko supporter te taka ye moko pasi. Pasi vraiment. Pas na ye théâtre ça pas ya na ye. Bon moi na ye pas na ye moko vraiment. Bon aza isika na mo rasomé quelque part eza na ngo. Moi na ye pas ya na ye. Et va finir moi na ya ki boye ba ko sa sanga ko karasuki. Vas-y maman surpris maman. Maman dit maman te le longo 3 fois. Oui, ça c'est quoi la 3 jours. Tu as pour ça que la mira et ça na kisasa. Et bien Maman Denise, maman Denise Nyankero sunga. Toza vraiment émotionné, to s'attendait quitter maladie tamulaité, to qui sango tamulaité, mbala moko toka iraisa akufi. Eza vraiment même si nazo sanga maloba na Luanda. Akufi na Luanda. Akufi lelo ba ina. Sango elibiso surpris, toza surpris, sango elibiso na 1 heure. Et sango elibiso ba 17h mais akufi banda ba 1 heure. Donc les a vraiment passé pour la biso. Les a vraiment passé. Okolobani na ba comédien o tisiko na ba ete okolobana bango ni ko akufi aza artiste. Oya akufi aza artiste munene. Atiki mwana na moko komone Mart. Mwana ya mwasi aza la kata za émotionné zo kokate. Akufi mwana atiki mwana moko mwasi Mart.
Donc bon soutenir biso to sungana bino mo bakaka main dans la main bino mo artiste comédie bo main dans la main bo se sungana ka bo sunga biso pe to sunga bino bo soutenir biso na kolela atiki pe mwana na ya mwasi otika te otika biso te to sungana matanga ekufi lelo lobi makambo ezali lobi kuna makambo ezali 6 jours matanga ekobima ti lelo makambo ezebele to sungana Mireille alonga Kinshasa tangu la mais asala makambo ebele la Kinshasa même bato ebele bayebi bavenga dios basiatula bato ebele badadi kikambala malgré pe à son âme toza baartiste ebele basala souci pe à son âme toyebi bamisusu kubaye na nsima ye déjà asala déjà kombo biso tout toyebi okoloba nini mpona papa Masumu po ye nde aza président ya comédien mpona balela ndeko na bino ndenge nini papa Masumu onga na ngi naloba na yo Masumu de Blende oza président ya tous les artistes ya Kinshasa yo yebi bango tout soki ke onéglige matanga oyo ekozala mpasi mpo tomonaka na matanga nyonso yo osalaka bato nyonso okenda kozwa même oparvenir kotina badélégation mosu ekenda babraza bamboka ebele kozwa bibembe eya Kinshasa sunga biso ebembe ya Miraesa tomona ona Kinshasa aza artiste comédien ya Angola te ya Kinshasa RDC Congo tosungana bosunga biso toza mposa tolela artiste na biso na Kinshasa toza na Sandoa numéro 30 na Kasavubu Sandoa Lubumbashi pa grande sœur na ye tozolela ye awa bosunga biso okoloba nini mpona bakonza mboka oyo mpe bayebiki aza artiste monene bakoki kosala nini mpona matango eleka bien bakonza mboka nyonso tu napesi bino nonu merci mpe napesi bino respect nyonso tu napesi bino lo ya motu eza ke botika biso te mama Olive yo za mama bana ebele yo toyebi yo osungaka otika jamais olela kutu bato mosusu tomona bato mosusu ofanda ntina se ozolela olelaka na bato elongo toyebi yo za mama sunga biso kotika biso te yo yebi akufi atiki mwana na ye moko ye baba vi mosapi moko sokola elongi te yaza ye moko vraiment yaza ye moko mama Denise papa Fati Beton bosunga biso Moïse Katumbi bino nyonso tu boza bosunga biso botika biso te lobango bien basunga bino mpona matanga eya awa mpona matanga euta Angola eya Kinshasa teke balelango na Angola po aza angolaise te aza kinoise aza artiste comédien ya kine ya Kinshasa abotama te na Angola akende koluka moluka nde memaki ekuna mais aza artiste comédien ya Kinshasa asali combien de temps na Angola non aumeli oui aumeli aussi au juste déranger de mama mbote mbote papa toye awa na famille ya Miraesa sango matanga ekome bino heure nini 17h papa et 16h ekome bino 16h donc ye kuna akufi lelo to akufaki bana lobi na 1h et lelo na 1h ok est-ce que ba comédie déjà baye ata moko te bayebi baye ata moko te bayebi yo bato ba babwaki na TikTok na Facebook partout na bakene ba photo banakala mais so tebi ka de ba désert ezalaka ba publier mu ba publier ke bakata kufi mais bakata kufa ki na été même so bakasa ko ba venti même so ba yakite parce que comme ça on conforme bato ba benye sika bazaki okoloba nini na ba comédien o non ba fuko za na bolingo surtout comédien on a mona mingi pas Miraesa na force la zara na boutique nani Gabriel azalaka pire Miraesa na noko mona mingi na Miraesa Gabriel so Miraesa uti ba China ye aozala ye akilora mama na mat on a baki pire ye ba ba China Miraesa zara mingi Gabriel so na force on est Miraesa zo teka maman aime su Gabriel ye wana ba théâtre mususu na akufa moi si petit na mama sirika ba ndoro ya na ba théâtre bele ba ndoro ya wana anomona ba tebele ba ndoro ya wana pa yesa mais lelo bo soutenir bébé wana okoloba nini na président Masumu po aza président ya ba président Masumu boliba balela ndeko na bino ndenge nini président Masumu to yoko senga nyonso pa na oyo za papa okena lem su komedi akufa sika mususu boye oyo zwi lem su se bembe kisasa parce que Miraesa aza leki na yo aza mama leki tata mwasi ya bana na onde tendenga ko ne bozala na bolingo na ndenga théâtre siko akufi musika famille te mutu te
Escofo Bemeya, est-ce que nous voulons la comédienne qui ça a kuna n'angola, bah on les bongo. Est-ce que n'angola peut vous n'abandonner qu'à jouer, toi à Tikaka? Bah on est invité, on est vie privée na yo. On a fait tout le monde, ça va ndeko na famille na nga famille na ite. Pour le bani na ba konzi po aza artiste munene o ya tourna trop. Pour le bani na ba konzi po na basunga bino matangele. Ya liboso na lobi na Fati Beton. Babi aza Beton. Ai sunga biso po matangeya, mama Denise. Mama di mama na tangi 3 fois mama di mama. On a bi yo tika total la na internet. Mama di mama kena ko za matanga, mama sala ki boye. Sko o akufi mama abanda vraiment théâtre ya kala. Asala banjongi ngebele tanga mali bo libanda mboka et puis ça peut RDC lem sous valeur na nzela mira esa. Lem sous elle linga ma théâtre Congo lem sa mon artiste na biso mira esa a jouer à no jouer kitoko. Mama di mama o e de biso matangeya ko kuna mutu azate famille ezate. OK, merci. Boyebaki yango nini baba bengi bino na téléphone to bomoni on a ba réseaux sociaux. Bon, kuna lokola azaki na famille de côté mutute mais sango toyokaki yango na ba publication d'artistes et comédiens. Tous les artistes et comédiens bayoka déjà sango o. Famille et habité. Famille et bango na retard. Tout le monde a publication na artistes et comédiens ba ni na bango ba groupement na bango ninga zalaka. Tout le monde publication. Nous avons un na ya moi c'est ka yesuki. À tel cas les Facebook à côté à mon publication na artistes et comédiens. Tout le monde publication que ni raesa a kufi. Bango ba comédien artistes et comédiens ba mona ki on va publier mais ata assistance moko tout le monde na nté. Atiki mwana na ye tout le monde ata assistance moko té. Regret la bisoka eza mwana. Ba publier mais ba mona ni. Ba publier mais ba mona ni té. Ba publier ba publication makambo belé mais bango ma présence ba mona ni na nté. Pasi na bisoka ya mwana azaki ndeko na bino. To ebité baranki bien problème nini batu besika toza mabeza ngata mais esika ndeko na mina kufi esenga kata moko mi balé ba mi monisa. To moni ata moko té mais pour des chasses là kufa to moni ba te belé. Pour tes événements là pour des chasses. Oui, tous les événements là pour des chasses. Comment y a tant mon côté? Quand on mire ça bande ko jouer ba théâtre, abande ko kama mingi na ba artiste ni. O pena bazaki na. Bon, biso selon nga. Na mona mingi na ba ya Gabi, Gabriel, ba zena la guerrière. Yo nga na yebi bango ba esobe ba nani. Hein? Ba mbutali kasu. Ba sai to yenga na yebi bango na bango. Donc pasi yango wana tozomona bango te artiste comédien minene tozomona bino te oya kolela ndeko na bino biso tozolela oui mais bino pe osaki déjà famille libanda famille na biso eza na kati mais bino pe osaki libanda tomonana bozomonana te mais bosi bopublier yango partout na Facebook na ba TikTok tozomona yango mais bomonana te elengi kaka bopublier mais présence eza te passe na biso ka yango wana donc passe vraiment invité ni na kokyo loba na minute donc nazo kokate je suis vraiment émotionné vraiment atiki mwana na ye ya mwasi moko sa koli boya ta ne fils ta présence pas mwana bo consoler mwana ba maman ba papa ba noko ba tantine ko sunga mwana bino aza inconsolable mwana moko botiki mwana moko ndeko na bino tikeli atike bino ndeko kaka moko atike bino mwana kaka moko bino bandeko na yebo ko soutenir mwana bino aza inconsolable na biso ba famille na ba membre ya quartier ya famille ya lopangu tozo de la présence na bino ya Gabi Zena esobe Mbutalikasu malgré musika ya Kishasa toza na posa na bino tomona bino ya mwana kaka pasi motema na ngwana toza na Sandoa na Kasavubu Sandoa 30 hein na Kasavubu direction ya Lubumbashi vraiment yango toza yango besoin pour tosenga ba présence ya bino donc okate Bazate, tozo yeba te tosala rien.
Miraïsa Koufi, bango pe artiste angola baza si passé tout ça. Donc tous hommes capé kotuna to eba eza ebandaki nini eza nini. Nde to meki kotuna mkia lobio asaki crise ba komi na hôpital à Koufi. En tout cas yango vraiment nouvelle to brisquet betinga na tikala ko yeba tekiri ya belaki to eloko moko belo ba bande comme peut-être ba cause à la nouvelle qui a zaki ko bela ou bien ezaki ndeni mais na ngai onga na zui na ndeko moko za angola lobino asaki crise ba kena hôpital de Koufi. Donc voilà. Voilà, aussi on a un artiste comédien et surtout de Miraïsa Koufi depuis 1 heure. famille bamamba famille nini bazala kuna na famille na biso yango mama yango ka nangola kuna zaka na famille te c'est la famille tendeni tena kuna tanga koma kuna kenda kaka ndenge biso to kenda ko luka bon ce qu'on a passé une nouvelle kasi ndio ndio kutika beli na state mama kozi umekipe ko benga nimero na yango mtaka boy bete si mama kozinga
ya Congo nalinga na esi Congo te na osala ke poto pota mondeliwa ndeti nga na yeba eteka obela nde yango tolingi tobenga papa Mugondo tobenga ye comme ye aza kuna apesa biso banouvelle ya makambo esaliki mpona cause ya liwa ya tantine na biso Mama Mireille. Malheureusement mpe numéro wana ezoleka te donc nde toza wana nayebi biso tokozwa bana quartier donc toza na kati ya Kasavubu epai wapi Mama Mireille apasaki vi na ye po Mama Mireille aza mwana bumbu non mais afandaki na sando awa afandaki na farage afandaki mpe na nini na banalia banotika kuna point awa donc oyo eza bureau na ye quoi quartier na ye bato baotuna nga na komi journaliste epesa matanga na biso toza na Sadam awa nayebi mpe Sadam Mama Mireille ekomi londe na matoyi. Bonjour nanu mawa kaka tomoni kaka nde bato bazoya
Oh matanga matanga. C'est un abusé à quartier de surtout qui a bon tu es bibé tout ça c'est pour tout le monde va pas comme ya oh mamie ya tu es bité abel. Ba souvenir les que belé mara na mutema. Na mwande na rolo batema waka. Mazana fille si na Cape Town, asala tout mo na Angola, si na Lubangu wana c'est wana c'est moi marqué na vie. Azami na mwana moi c'est Marthe. Na mona c'est un restaurant na wana to mama sanga bango na ba ogambambi na ba nani baki onani Mugondo surtout à Marami pour Kasavubu. Zamba Pambola. Donc pas ses alliés, Mamira et Koufi retrouvaient na Kasavubu. Dangana machine le mobiso vraiment na Kasavubu dans na bolingo makasi. Donc moni biso a tala kabe mbabaye parce que bayoki ke ser na bango azate. Tozaka kona ba maman Pélagie, ba maman Nimulele, ba papa José. Donc bango ba kibaka kolata pa dadi le pa dadi akufaki na akufe ana Kinshasa na ibi ke sango komi. Donc famille zawa ngala za mwana. Donc na linga faire tout passer message par rapport ya matanga ya tantine na biso menga kufi. Photo bien papa Mugondo mais apparemment zo yamba te. Photo tout na ye comme il y a papa leur akufaki. Donc mamira et moto simbe matanga pa dadi na Luanda. Okaka biso a matanga ngo za équipe moi ba problème na za écoute fait nga pena kende kuna asala ke fort aluke ba moyen tout ka nangana lo bake biso no stoyo kike ba bib mama belaki asala ki AVC donc ezaliwa to zaka makasi to milengele biso ba to tikali eza passe même si tu as une nouvelle, il y a ma caméra qui voilà. Je pense que Bissonion soit fan de la voix du peuple. Toyoki n'est ni ma caméra, c'est pas ça qui. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup. Je pense que Bissonion soit fan de la voix du peuple. Toyoki n'est ni ma caméra, c'est pas ça qui. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup.